pour moi si né o akufi o babé banane 2011 j'espère 2012 moi si né wana témoina aza moi si mon bébé ta kokai kozonga na pasteur nani o Matou Samuel a témoigné que Matou Samuel a zakana ba kisi Matou Samuel ala atamula na bibembe na kata voiture na ye ina pena passe oui akanga Matou Samuel na mwasi ya mundele biso to mona ngona ba télévision total ngona ba CD ngata ngona bozavi na ba CD mwasa mundele na kata ndako Matou Samuel na kata ndako mwasa ya Matou Samuel libanda azol ba Matou Samuel azakana na misama be kalengna lo ba boy papa Félix et Titi please oza mokonzi na biso mboka biso to abana no man ka toza musika mboka zwela biso ba décision na mboka na biso to mona osa makamba bien loko osa makamba bien tika ke ozo ba décision o moni ke église o etambola na lokuta loka ba Moïse Mbiye ba frère Matou Samuel na mususu onani kokanga kanga ba église na bangwana po ba otambola na lokuta poso to bito tala moso aucho kufeza 3e mosi ya frère na biso onani Matou Samuel. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Pour ne s'abonner, c'est facile. Betoke bakaka kadiboku yae ngende obika place ba mesonika abonner s'abonner ba fanatika papa maswaku batu balingaka ngai bokende ku s'abonner okutala chaîne moko ba mesonika akubima wana ukeka kote ya kwen wana ngeta pala simoshi ba mesonika s'abonner ngeme bakadiboku yae ngeme dobika place mara moko komi s'abonner ngeta eloko moko bima kalukula ngunga catholique. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour de la 3FAW Kin Yabanakin. Merci de notre confiance et fidélité pour peut arabi sur la race émission Nabino Kin Yabanakin. Le lot sous Sunaye, le sous pendant Opanza. Non seulement Opanza, mais dans un Katia Maramou Penati. Mais le lot n'a eu au Lobela, Matou Samuel, na Dainaï, moi c'est Nantukufa. Et puis dans un concert, Nangaï Gillette. Bonjour Gillette. Bonjour Yaya. Non, ça va très bien. Ça va bien. Le lot sur la masolo ya Matou Samuel a tout fait la moitié naïe. Le lot on a tout sur la ensemble comme la bémission na plateau na ngato sur la wampe. Tout sur la wampe entre biso mbali. Tant on kufi moi na tout fait là on y pene salut. On qui n'est ni. Ya liboso na obandana ko pesa mbote na batine surtout ba Hollanda biso. Mon président du 5 personnage te salue je reste ici à Boss Live na pesi no bambote koyoka sangwana depuis Afrique du Sud et salibiso bienté. Je sais pas nini oeleka entre basala nzambe to lo bela no ba star mususu to lo bela no basala nzambe parce que ezaka ka basala nzambe ne baratingai soki basala nzambe wana baba miye bareloko bango bazate. Donc déjà aux pasteurs, aux frères, aux mutumon boy, aux déjà les sous ndemo na batumsute. Koyoka Samuel frère Matou Samuel et ça nga mabe et ça nga passe nga komo na mo le roi frère Matou Samuel ça la nzambe na nenga solote. Na nenga solote ndeni po. To mo na ka batu mingi ba lo baka ke ba fora kisi ba kufa. Ba fora kisi ba si ba zo kufa ba divorce belé to comprendre penani eza penani nyango. Ba ko pa mo kota makambango ya mokila ngo. Tolo de cette tout ensemble sur manzamba ngote tolo babongo biso to samela nzambe to samela tindeni biso to na se Moïse mokila batanzambe faut to prier basala nzambe nde ba otambola mabe et puis basala nzambe nyonso tuté eza ba frère bo excusez ngapo ya pasteur Moïse Mbiye bimaka gege gege wana to yoka eza soki siran soki nani maman baba gezaki ya solo. Ah, yoka biso na yo toza Afrique du Sud toza oya bakaka oza sene bongo mai kalamba ya divorcer na mwasi boy frère Matou Samuel lelo eza 3e façon mwasi na wana kufini na yoki o eza 3e mwasi na oya kufi siko eza pena nini kaka ye mutazo kufela ka mwasi kaka ye pona nini siko to ba tipata za mama kisi to peut-être za mama ka ya nzambe ra mutaye bien on me comprendre ça pena nini. Kota longo beza bien te pour moi si né o akufi o babé banane 2011 j'espère 2012 moi si né wana témoina aza moi si mon bébé ta kokai kozonga na pasteur nani o Matou Samuel
atémoigner que Matou Samuel azalaka na bakisi, Matou Samuel atambola na bibembe na kati ya voiture na ye. Il a peine à passer. Oui, akanga Matou Samuel na mwasi ya mundele biso tomona ngo na ba télévision, totala ngo na ba CD nga tala ngo na Brazzaville na ba CD. Mwasa mundele na kati ya ndako, Matou Samuel na kati ya ndako, mwasa ya Matou Samuel libanda. Azoloba Matou Samuel azalaka na misala mabe. Mais to kama lisu bazonga na 2014 baboti mwana ya mobali. Que Matou Samuel ndaza boye basala bana na nzambe bolimbisa bango eza diable mutasala nini envoutaki, c'est pas normal. Bazo kosa peuple, bazo kosa bana na nzambe baota musabiso na ignorance. Poso na moni frère mususu aye asala aventure nanga na mona normal pour pasteur Moïse pasteur nani o Matou Samuel pe asa aventure po biso toyoka banze munaye to yebi asa pasteur, mais ba art na bango eza déjà mabe. Donc moi sina wana alimbisa ke bazonga na baboti mwana mais talelo meme wapi to lo baneza ke tumba nzambe atiki bango bazonga ni baboti mwana après moi ça kufi to eza nango ndenge ya mfaya Matou Samuel alekisa basi po au 3e mois si voilà nga ko lo bezana na kama pota ebembe na biso to sepeli na ngoto to sepeli na biso na ngote. Voilà, merci. Mesdames et messieurs, comprenez vraiment tout ça dans cette émission. Maman Penda et comment leka et comment ça vraiment tout comment te biso babiso to sambela to qui ne soit prière en côté tout le monde sambela souté pour maramba boy. Bah c'est sûr que Matou Samuel moi c'est na koufi to qui sous que non forme sous on a divorcé. Donc eza pena pas si bazaka bato bazala na ba succès. Kaka bango Congo bazala ba succès. Yo sakana te bazo ye oka soko yo ka banze mnomona akotso na bonzambe mais bazo sala ba bêtise ne biti so en plus eze fo ba tout zala na Congo ba tsa ba loi mo boy so pena pasteur asali mabe ba kangie ba sali prison so makamba bongo me kokota na Congo mo ba bêtise koko ba no dimne po bongo ba osa mabe ba continue biso ba vanda na ba basa maona ndako ba otala ba talite va mona ke frère Mike Kalamba inda yembaki frère nani oyo ayembi frère enten meta ba oyo ka ba biso ba to yoka bango to yoka lisuma kamna mo so ya mabe intel a divorcé intel gege o koto moi sa kufi o koto bo c'est quoi ba ko sa biso to yoka banzem na bango te to sala to biso na bango to za ndeni batindela biso ka sa tala ba téléphone na ba WhatsApp biso na biso to lingi to za la boy. Et là, vraiment, tout le bain, vraiment, il a participé, maman, c'est trop, vraiment. Tous les mbi vraiment que parfois en kiss c'est pas comment ça peut ma boy et ça entre personnes bozo pengui ça ba sœur na ba frère o bazo ya l'église ba obondela au moins na mutu mso na prière ayo bondela nzambe nzambe linsi masumo abongwana metanga moi ma bonga na changer nini vraiment penda ça penda soni pe mawa to ba ki ba frère o penda to ba to ko matiwa to ko na niveau ni bien pour comment ko ta mamba ya ba science ki tango boyo ka ko ti bebe ya soni na baba simisa to rabimana protocole abimagane tel po ba makama mabe obiso to yoka no kutu o to yoka na ba osko ba sala ka moka frère intel abota na sœur intel na kati église moroka na ba église ba frère net ba ko dete frère nani o mo na ucho kufa o Matou Samuel kotala ebo ese kasala makama mabe na kati église ne c'est que ça temple de Dieu et ça temple mo satanique pour moi si na ndenga kufiona eza clarté en plus ba témoignage na avant mo na kufa là déjà mabe na Congo na azape na société to zela liwa mo si na succès ya to zela on kasto mo na pone mo na kufi be succès ya Sony vraiment ça fait la honte bon ramener minute aux dans ta plateau mesdames et messieurs bon comprendre vraiment biso tout ça pour mututé tout ça na kati to ba makambo za réalité tout ça les marques na mboka na to na kataki et puis en ça pour mais et là vraiment Sony c'est mawa c'est pas vraiment tout le monde a ma pour et penda to ba ti vraiment to ko ma wati le long ba ka mba ya divorce na moi si na ko zani alors moi si na ki ba la moi et ba ke ba penda ni et ba penda ni ki ba za nzamba to ti ba ta mwana yesu ti ba ta mama de to biso ba mélanger bango nyonso to ba mitala mama makambo pasala komo basala bakanga no ta ba l'église na bango no po baza no mona pene za ba mentir to biso ne to za ba famille ne biso to na bambo kwa famille biso ba kina ko prier na l'église na bango donc ba ta ba mentir ba ta et comme na le liboso mena sima nzambe wana za makambo mabe basala oyo kaka intel kuna sali be ba komo na bango on va passer mal respect
baza baeglize minene na Congo oyo bato batikaka bafamille na bango bake oyoka liloba nzambe alefa paster nani oyo otema lisu liboso paster Matusa Molle otema lisu liboso neti bana nango 3 paster ototanga kasi mai kalamba yakabana na mwasi na yabali mwasi mosusu nani akufeli mwasi Matusa Molle nani oyo wana mosusu Moïse Mbili gege sona eglise monene sikoyo toosala nini tala émission paster Moïse Mbili sorry paster omekana koeskize nga ta mosusu omona na omanke ba respect na omanke ba respect te tooloba makambo oyo eza réel mpo biso tutu wana bana Congo tobotami negrandi Congo naza congolaise donc makambo oyo naoloba seke todérange ngai yango nalobi batuna question oyo ya gege aza nani nga natala émission wana okoka korépondre yango te donc bozotambola na ignorance bozokosa bana nzambe donc bakangakanga babeglise na bino mpo botika oyo yo mozosentir ke paster oyo atambola na nzambe solo paster oyo aza be botikeli baninga oyo baotambola bayebi elongi ya nzambe bayebi kieseke nzambe so elakisi nini lokola bino boyebi yango te boosala baventure bokosaka bato botambola yo gege oyo kota azolekisa bato atambola na bibembe oyo kota boye toyebi te vraimen toke tokóma nango ti wapi mpo ali osto otiki gege okóma na nani ochange na oyeba te so tokomi wapi do bakanga nga liloba na nga suka langi naloba boye papa Félix Titi please oza mokonzi na biso mboka biso toabana nomani ka toza mosika mboka zwela biso badécision na mboka na biso tomona osala makambo bien lokola osala makambo bien tika ke ozwa badécision omoni ke église oyo etambola na lokuta lokola bamoïse Mbie bafrère Matusa Molle na mosusu oyo nani kokangakanga babeglise na bango wana mpo baotambola na lokuta mpo so tobi totala mwasi auti okufeza 3e mwasi ya frère na biso nani Matusa Molle batémoignage nesi aye mabe bakangai na mwasi mondele na ndako donc ça fait mal toza bacongolais totambola na congolais ntongo alelaka belelaka nzambe ayokaki meme guerre ebunda na este oyoka koto bamama bakoti baeglise baota na se nzambe batela bafamille na biso eza mpo toyebi elonga nzambe kutime na biso banoir africain eza kaka nzambe oyo biso tosambela donc bakangakangakanga baeglise wana nyonso toyesa batroupement apesi so baniko oyebi baza bato wana banaki ndoki solo soki dimanche oyebi nde bakanga balabala omo osentir ke ba voiture etondi koto oyeba te bato baoleka te ok bazoenvoûter public bazosala non. Exactement, on peut pas si, mesdames et messieurs, vous comprendre vraiment que non. Tous avons on a quatre émissions na biso qui n'a pas na kin même ramoyo comment ça le manakin vraiment papa titi prétend na biso batunyo so bossa mo bulo mo na bango bata bango ba bango dina te libosa nzambe papa kanga bango poto lembi bango penda ba commencer la ba be ka bandimba ya ba frande ba bunza bango ba voix makala ba voiture na bango to mo na bango le ba di ba voiture na bango mais biso to kitaka to mo ka to kitaka le basu kana ngai ezaka juste que non. Voilà. Ok, le basuka nous allons. Ils ont une pardon pour ça. Et le bon malin, le bon nation. Le bon canation. Ok, merci beaucoup. Tout comme la souka mission la biso, le basuka no ezani ni vraiment. Teli le basuka na ngezaka ke bakonzi na biso mboka tolela mingi tobelela bakonzi na biso mboka po toyebi Kongo ndete apa nzambe eza pena bato bapesa mibeko kuna bakonzi na biso mboka bameka no kotala no ka oyo nanu en tout cas eza vraiment malamu mingi te bameka no kozwa décision na l'église bakanga ba église bato mikete ya ba quartier l'église mikie wana nzambe nde azalaka wana l'église minene oyo bomona neza nango ka be finance baokosa kosa biso voilà quoi napesi mbote na bato nyonso to balinganga jeunesse champagne rodi sai napesi bambote ve nanga role manzangu boleki trop ebele mon ami Princilia napesi mbote Denis Madiama donc basé belé maman nanga Lili napesi mbote Jiko Meso Chancel Muteka voilà quoi mon bébé Daniel napesi ba mbote numéro de téléphone te non fait c'était président
Ok, merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est la fin de notre émission. Merci Nabing, bienvenue sur Bozala qui est belé. Bon, s'abonner à la chaîne Nabiso Kin Yabana Kin. Merci beaucoup, Nangé Bozala qui. Kini abana kini napesa mbote te. Président, napesi président mbote te comme dans na suka, na sepeli boya minga na plateau na mineza mbali boso te pe mbala suka te to bando zala. Et on surtout boza na besoin na ngana bando ya na oza disponible. Président, napesi président mbote te beni e boya nga pesa président. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de notre émission. Bye et ciao. Merci napesi mbote belé. On va dans belé partout au monde entier. Bolanda ngai Kinda, Lubumbashi partout au monde entier. Merci à Béni Romain, mon président Yannick Wenge. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Napesi mbote siko za loza mitif nanga. Président Mohamed Lola. Apo mané na civilis na Lyon napesi bino mbote boza rendez-vous na ngai eh. Minga le président Kaya. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de notre émission. C'est l'ambiance quoi. Je salue tout le monde et bye bye à la prochaine. Et la prochaine, t'es beau s'abonner. Na kin yaba na kin. Ababi chen na ngonde makam.